bandeko nyonso ya radio télévision abonné sur radio télévision toyelo na kosenga bino soutien pour na chaîne na biso radio télévision toyebi bo soutenir chaîne na biso na place oyo bakomi rejoindre mutu oyo nyonso osabona na kati ya radio télévision toza na posa bosengi na yo bo soutenir radio télévision na place oyo bakomi rejoindre so koti wana oza membre na biso effectif po tomonaka bino à tout moment bata oyo tokosala ba mission bata oyo tokanda kopublier biloko na biso na ba news nyonso ozala moto ya liboso oyo tobanda kosite kombo na yo pe tobanda koyeba pe bata anniversaire tona osala na kati ya radio télévision tofungoli page moko page oyo ekozala juste na ba oyo bakozala ba membre na biso effectif ba oyo bakozala à chaque fois na ba problème basango ya matanga ba anniversaire ba biloko nyonso tokozala na page wana kobanda kopesa kopublier toko banda ko annoncer ba nouvelle nyonso ya mabe to ya malamu na kati ya page na biso yango tosengi bokoma ba membre na biso bo rejoindre biso place bakomi rejoindre wana après abonnement eza après chaîne rejoindre na abonnement yo so s'abonner déjà fina place oyo balobi o rejoindre pour okoma membre effectif ya radio télévision bandeko nyonso ya partout dans le monde entier tosengi lisungi soutenir chaîne oyo bino po basango ekende ko évoluer makasi toza makambo ebele ya kosala na kati ya chaîne na biso mais tosengi soutien na bino ba oyo nyonso baza partout ba oyo balanda ba émission na biso ba analyse na biso toza posa bo soutenir biso na eloko place batie wana ya ko rejoindre so okoti na kati okomona mwa montant moke eza na kati wana oponi oyo kolinga otiaka mpona kopesa poids na kati ya chaîne na yo mpona chaîne ekende liboso bandeko nyonso tosengi bosengi na ba oyo nyonso baza ba abonné ba oyo nyonso balinga biso balinga tosala mosala biso malamu parce que mosala biso eza posa tosala mosala malamu mais na ba condition nini oyo tokosala yango totie place wana o rejoindre okoti na kati wana okomona place okozala soki olinga ozala première deuxième troisième na oyo nyonso okopona contribution na yo nde kosala chaîne ekeli liboso ndeko nyonso toza bandeko le toza komona na boyobi ke soutenons vivant aimez-nous vivant osoutenir biso biso pe tosoutenir yo kotika biso te ba oyo nyonso bapona biso mpona ba information na ba moment oyo ba descente ekolinga siko soutien na bino to ba oyo bokosala nde kosala keno bato bakenda koluka ba information bakende basala boye na boye po to banda kolekisa bino nyonso ba temps réel ya ba makambo événement tout ekobanda koleka na kati ya mboka na biso yango tosengi bino bo rejoindre biso bo kuma ba membre effectif na kati ya chaîne na biso po to banda kopanza basango oyo bolingi même bagage oyo balingi bagage ekota na kati ya chaîne na biso zala membre na kati ya chaîne na biso po to kotisa bagage ya bien sika na makambo ebele oyo eza kobongisama mpona radio télévision yango tosengi mutu nyonso toleleli ye ndeko na biso nyonso abonné na biso nyonso koma membre na biso tolingi ozala membre na biso po tokende liboso kotika te radio ezala toujours na se toza mposa évolution tokende liboso na baprojet toza nango anto yango tosengi bino ba oyo nyonso bokozala na moyen nyonso kozala nango na kati ya rejoindre wana bokozala na possibilité ya kotindela biso po tomeka koavancer na baprogramme na biso na baprojet na biso toza nango mpona na ntina ya chaîne na biso ba oyo nyonso bakolinga ba sponsor ba oyo nyonso bakozala ba VIP ba oyo nyonso bakozala ba abonné to bakozala ba membre d'honneur ba oyo nyonso totindi bino place wana bokende place wana bo rejoindre biso bozala bato ba membre na biso bozala bomonaka makambo ya bien à tout moment na temps nyonso po tomeka kosala bino mosala ya malamu yango na ntina tosali video oyo bo rejoindre biso bokoma ba membre na biso effectif po tomona combien de membres oyo toza na bango à chaque fois avant to annoncer to tia vidéo déjà ma membre kozwa message ya vidéo to information oyo koleka na temps réel en tout cas bozala bato oyo na bolingo po tozala bomoko bo rejoindre biso place oyo na place ya région tolakisi bino déjà eza après abonnement bokomona région des en bleu ekozala toujours na bleu bofini wana bokoti na kati bokomi ba membre na biso po tomeka komona koma toko avancer tina ya chaîne na biso ekeli liboso nzambe oyo akelaki biso eza facile te moto akoma kopesa bino information aya liboso devant caméra mais eza don eza pe grâce ya nzambe yango toza komeka kosala
nyonso oyo tosala. Toza na bato oyo baza na Kinshasa bakondo partager bana leka bakopesa ba information. Il faut quand même na soutien na bino wana nde bato wana bakozala toujours après po basala mosala normal ba transport na bango mike mike na makambo ebele yango ndeko contribution na yo ya moke oyo kosala oyo nyonso kosala moyen nyonso ekosunga radio télévision po radio télévision ekeli boso. Nzambe oyo apesi biso makasi, nzambe oyo akomisi yo nanga toza bandeko tike abakisa nyonso oyo kozanga po radio télévision ekeli boso. Ba oyo nyonso bango na radio télévision balingi radio ekeli boso te, mais comme nzambe nde moto ayebi yango ebandeli pe suka nango tike te nzambe apesa bino makasi po ba oyo nyonso ba membre na biso toza toujours uni po na tina ya chaîne na biso ekeli boso. Merci na ba oyo nyonso bako s'adhérer na kati bako rejoindre biso baza membre na biso. Merci ya partout ya États-Unis, Amérique, ya parti pays Congo mobimba mokili mobimba ba oyo nyonso ba congolais sika bazali ba balingaka na ba étranger ba balingaka peut-être papa radi ba kozala pe ba membre effectif ou ba kosala pe contribution na bango na tina chaîne na biso ekeli boso. Merci na tina message na biso ba kozwa yango ba partager yango po ekene malamu po na bato nyonso bazala ba membre effectif po biso pe to mega ko évoluer liboso. Merci.